Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV. Merci de la confiance et de la fidélité, très chers abonnés de Congo Winner Télévision. C'est toujours moi, votre humble serviteur, Miliki de la presse congolaise, autorité morale de tous les chroniqueurs de plus de 143, descendant valable des Zakar Bababaswe. Merci de la diaspora, nous sommes vos yeux du Bakou, au côté de la bande Kunabino, sans permission à travers votre émission Tolo Bela. Et si vous avez partagé ceux qui sont en rendez-vous Nabino, et surtout ceux qui se souhaitent respecter rendez-vous, Bissobana Misala Nabino, Tozarali Banda, Libanda, pour nos informations, pour nos Pesabino, news, les Kakana. Mboka na biso pe partout dans le monde pour biso tozaba lobeli tozaba panzi sango biso et les melika biso pas inapercété yango tozala rawana kaka pona ko servir bino ba matière oyo bino botindela biso na nzela ya site oyo Congo Winner TV. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV. Merci na bande onoso oboza déjà ko s'abonner, merci na bande oboza ko partager les biso belema, merci na bande onoso oboza komela biso ba critique na bino ba encouragement na bino yo ça la force ya musala na biso yango nde sala ka force ya boulot yango zo la saké tozo talama yango zo la saké tozo sala musala moi bien surtout obi do sala bien et on comment le rôle toté ba nini na mapeka kwa dotozo sala moi bien. Merci pour grâce na bino musala ezo kende bien place au botinda ki biso na Congo Winner TV. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV. Ici c'est l'information, pas de polémique. Chose na posé à polémique je me dozi du bako ta biso mokolo moi lelo tala na yonga ba voisin bon kuna bala na polémique mais biso de choses posé information tala miliki de la presse congolaise na Congo Winner TV. Vous serez pas d'ici, ici c'est l'information. Donc pina information ya sir indépendant formation ya Pembe et les cas en Congo Winner TV à travers votre émission Tolobila Wekumba Mara et Painangayi, votre humble serviteur Miliki de la presse. Très cher abonné de l'autre Zaka Libanda par rapport à Matanga ya Papa Nabiso Verkis Kiamwangana Oyo Atika Biso, ça fait si je me trompe pas 3 mois déjà passé. Oui, 3 mois passés, oui. Ou 2 mois et quelques même, 3 mois. Papa Nabiso Verkis depuis Atika Biso tout le monde artiste ba kufa na bango na mboka na biso mais oyo komi ya Papa Verkis komi lokola obakino baloba ke koti bondoki Papa Verkis programme bima oyo ti tiku dumuna président Nabiso Félix Oise qu'on a président Ferrego là bazwana moi matata du kolo ya date bon le 19 ou le 17 si je me trompe pas par rapport il y a espace il y a palais du peuple pour baler la Papa Verkis qu'on a toujours Ferrego la ngaka beta moi concerne ye mbilinga zalaki to lali to la muki programme ezobi maté to yoka madame la ministre qui tire art gouvernement bimisa 204 000 $. Na 204 000 $ pour bakunda Papa Nabiso Verkis qui a mwangana ba ko remettre famille 60 000 ba ben président Félix Oise quoi ba pesi 10 000 pour yim tazalaki organisateur ya matanga wana suite na ngoto mona kezalaki mbilinga président Félix Oise kwa lingene ko zombongo na te puisque amona kezalaki suffisant na honneur ya Papa Verkis ba ko kunda na mbongo wana te mbongo mususu ba bombaki yango to ebité soki ba bombelaki yango nani susu akokufa po bakunda ye to lali to la muki mbilinga date zobi mate to ko zasu sango ya liwa makasi ya mama na biso mamuchala mwana mamu national wa utea kotika biso mbilinga koti sumakasi biso to vandi to lobeli na no juste eskoyo baba obami balé déjà balali boye ya liboso solution ngona to monité malgré gouvernement bimisi mbongo na ye gouvernement asali ono zesingaki asala maintenant to kamwa kaso gouvernement bimisi mbongo na culture art po ebima mbala moko so ba bi 10 000 bimate bimaka 5 000 8 000 2 000 ko etika la wana to nyana to yeba ekendaka wapi. En plus esala ka musala nini po ba pesi yango na mutu oyo akeyi basala makambo ya mutu oyo akeyi mena kitire to simba pendate metozolo ba rapport de zaba panzisango bo tenir biso regardé to zaka balobeli to lali to lamuki to ki kozwa artiste musicien no do héritier watana betoto na tembe na aéroport de Njili samedi
to vanda buelo ke pesi biso pasi to kamwe makasi ya onto ko selon ana Congo Winner TV bande roboti la biso ba commentaire pardon s'il vous plaît bo aider biso to mituni nini oyo eleki na organisation ya matanga ya papa na biso Verkis kia mwangana to yebi makambo nyonso ba artiste ya comédie elekaka na presse mais degré presse eza subul papa na biso Verkis bakunzie lelo lenzi veo morto ya papa na biso Verkis salama ki lobby donc to lalika to la muki boto ka ba téléphone komi kolela miliki de la presse okomi wapi na komi wapi na ndenge nini oh kasi matanga papa Verkis bazo kunda lelo veo morto salama ya lobby. Pourquoi tu as pensé sur ton téléphone tout temps aussi qu'on a tout bien à concert n'ayez bien ôté yaya au bien n'ayez bien ôté pas donc matin à mon aussi j'ai dit mal organisé n'anda m'a bien été mal organisé puisque presse a mobilisé presse a yebi information au té que papa Verkis bakundiye lelo et lesquels batu bakundi papa Verkis lelo santo kata ata makele le moko boyata pendant 2 jours santos ata informé biso ba panzi sango to panza pe sango ke papa na biso Verkis akokunda malelo bozala ki na posa ya presse te wana ou bien eza makambo obino moko bosali boyebi pourquoi bosali bongo obiso to lukaka bino pe après to yeba nanu au juste na mboka na biso na République démocratique du Congo eza ne lo moko na remarquer na kata mboka au respect à presse ezati. Respect après ces athées. Or, presse a 4 pouvoirs dans le monde. Artistes n'y se pour évoluer bien, il faut presse et zala. Tu continues à page. Kaka sika oh tout le monde ndenge nini matanga papa biso Verkis ezoleka. Bandana mort que cinquantenaire ti place ba ndai ko exposer papa. Na moni ata 50 chaînes à Kinshasa. Na moni ata 40 chaînes au ya presse en ligne. À 30 ça pamba, je pense pas. Parce qu'on a grandeur ya papa Verkis. Boté biso nini, pe bozaki na posa toya na bisoté ou bien. Bon mona kaka ke bato les gens ba tsaki songi na mbongo wana gouvernement bimisa ki boyo ko tuna biso ba question lelo. Ba bon mona kaka tuna bino ba question ba mbongo wana lelo, yo bo isoler la bino presse. Mais malgré que c'est cas, bakonzibo mikana ko bungisa place oyo. Papa Verkis aza papa morote ceux qui ndengni aza mise mote ya muke ceux qui mboka ou aza parmi ba icône ya musique ya mboka na biso. Grâce à papa Verkis le lo musique ya mboka na biso peza na mo world. Donc respect wana biso tuzara na kande na posa il faut presse ayeba kamakambu nyonso o etali ya ba artiste musicien, ba artiste comédien, ba cordonnier, ba jardinier, ba couturier. Donc presse faut azala mobiliser, presse faut azala ka information mo ya source ya sir. To bingani ata na 40 quelques ba confrère na ba concert na ngai mutaza informé na sango ya lelo azati kaka frère na moko ebise ngande na monaki ve morto ya papeza ki lobby donc na monengo kaka na monengo na lié moko bunde ko mwatindaki to mituni biso mo seki bolinga na bino bisote yango to yina pe ko betela ngona c'était gouvernement. Pardon s'il vous plaît, tout seigneur à tout honneur. Lequel est biso non, peut moi formule moko boy. Au respecter biso. Pour nous mboga au presse ils en respecté. Surtout nous presse en ligne. Or presse en ligne les lots ils ont la visibilité à l'artiste mboka na biso makas ko le kata presse locale, attaque ko le ba télé locale. Tout le monde maman na biso chala mona atanga zalaki vivante. Maman chala mwana bandai ko linga presse en ligne ata mukete. Mais tangu maman chala mwana kufi, bat o batonda ki kuna pa na ye na Gombe kuna ezaleka presse en ligne. Bat o ba panza ki sango bato ali bosu ezaleka presse en ligne. Parce que presse en ligne tozaka négliger na ba makambo boye. Pourquoi? Et ça li biso passe makasi ko mona mukola lelo papa na biso Verkis ki ya mwangana bakondiye mais presse eza mobilisé te presse yebité ba ser misu to bengani wa bazoka mo est-ce que yoki tapé zalé les souté puisque tout le monde est déjà RDG leki mais papa Verkis qui est mwangana la terre de nos ancêtres soit douce pour vous mon papa et puis ton âme donc
biso tozaka wana to défendre la cause to yokaka donc yango tozaki liboso na bino bandeko na biso peut-être beaucoup na Congo Winner TV tout moni élément ya matanga te comment miliki de la presse yozala wana toujours mobilisé toujours soldat. Raison pour laquelle on moninga liboso ya caméra di dans le monde ko expliquer bino que presse ezalaki sous-informé par rapport ya matanga ya papa Verkis ya mokolo lelo. Ezana ba site na biso pe bande omsu se belé ba côté se élément au tia matanga parce que tozalaki sous-informé tozalaki une information à certé. Ni publication sur internet, ni na ba page na ba groupe ya ba WhatsApp ou tozara pe na ba artiste musicien. Na ba kambi msusu pe ya ba musicien minene to moni ata communiquer mo oteke papa Verkis to rokunda lelo tozui na biso ngote raison pour laquelle bomoni bisoté na matanga papa Verkis mais donc les actualités l'actualité nous oblige yango ne pe kolobelango na nzela ya site na bino bo préféré na nzela ya site na bino o botinda ngai Congo Winner TV liboso ya caméra ya Adida Lumumba wana na profiter na melamwa mai muke na melamwa soyi muke madame Sarah Kabunji moi c'est le kingolo la mwindo. Merci pour tout madame Sarah Kabunji que le bon Dieu tout puissant te protège donc merci aux autres salles dans Congo Winner TV l'ingratitude condamnable un grand merci aussi à celui qu'on appelle Ninel Okembaya ya moto donc depuis Congo Brazzaville Laura Bijimine j'étais salé Sarah Fio Namastar bah je vais Noël na yo déjà yangwana Prédentia si j'étais salé Junior Malaye Sabambote na yo belé de la part des miliki de la presse donc passe na biso ezaka kande puisque matanga papa na biso Verkis bo moni bisoté eza bisoté bandeko ezaka ande gouvernement informa qui pardon ba organisateur ya matanga ba informa qui na bango penda presté donc ezaki penda publier te programme ngo programme ngo ezaki publier te ba de belé pe ko ba kamu la majorité pe na moni be ba artiste musicien pe e belé te na matanga papa Verkis ko to mituni président e yete président mukie to boka misu bo to moni kaka na moni présence à président Wiranson na moni présence ya Kofi Olomide na moni présence ya Blaise Boula qui encore Félix Oazek aussi oui qui artiste na moni bango wana comme la grandeur ya papa Verkis cinquantenaire le ngeza la plein mais waya bourandre ya honneur te tout ça qui n'a poussé papa Verkis à zoba honneur na elelo to kabwana na e bien to tika e bien ba organisateur ya matanga oyo ya papa Verkis na matanga mama chala mwana to sengi bino pardon bosala ngo boyete presque faux azalaka déjà na information ya matanga 2 jours après 3 jours après to ebike lelo lundi to kunda artiste jeudi to kunda artiste vendredi oui. Mais comme on a papa Verkis degré bon négligé pour eux négligence les négligence n'habité pourquoi mon bon bimisa déjà mon bilinga par rapport à game donc yango bo muni presque ali qui songi za trop so baye awa et za moi plutôt pal to yango te to linga ki to yela biso to zaki na posa kaka ya élément wana geste to rendre papa ba dernier hommage to leka na posa ya élément wana kaka ezaka na ba site na biso le ba site na biso ebele côté élément papa Verkis te pour to zaki na biso sous informé par rapport à l'organisateur ya matanga donc il y a Congo Winner TV nazo bandela soki bomoni élément ya papa Verkis te eza bisoté eza ki tozalaki na biso informé te eza peka biso morote ba site belé bazaki sous informé puisque deux informations te tozalaka ba groupe ba WhatsApp a belé tozalaka ba groupe ba journaliste a belé groupe moko tenga na moni information matanga papa biso Verkis ki amongana donc bo tenir biso rigueur te o tozalaki na poser au solana bino yango wana bato bande retourna biso papa Verkis bakundi mkonini bakundi papa Verkis lelo lundi bakundi papa Verkis lelo lundi mais tozalaki na biso informé te babombelaki na bango presse babombele bango presse kuna to mona ta 50 chaînes te presse en ligne to mona ta 40 chaînes te donc bato nyonso bazali sous informé to bengani mais information sur emonani nango te yango na akili boso na bino ko expliquer bino mwanda o nazalaki nango donc abonnez-vous massivement vous partagez les biso ka belema bolinga biso ka nde bozo linga biso et ça la biso bien biso pe to lingi bino mingi
bino batu bozuta la biso mokolo ya lelo partout dans le monde, na Angleterre, na Allemagne, na Chypre du Nord, na Chypre du Sud, na Angola, na Congo Brazzaville, na Canada, na Australie, na Italie, na Afrique du Sud, na Suède, na Suisse. Donc la chaîne na bino yango yo Congo Winner TV, votre humble serviteur Miliki de la presse oyabino na zalara awa. Donc ngana bino penza ceux qui besoin na posa na ngai rendez-vous za awa na Congo Winner TV au Palais. Donc la chambre na déjà yango na zalara awa. Abonnez-vous massivement, vous serez pas déçus. Donc quand on est bino ici c'est l'information. Bino bolinga na bino information qui est polémique on a qui liboso na bino pour nous sur la bino pembe mais lobby to zesko matière mususu to ya ko taye liboso na bino ya bekra na bino. Donc ngana bino to kutana lobby les lots tous qui na rendez-vous lobby sous tous aura na rendez-vous. Donc yesu masiyo asali kolona se kolabate la bino soka zongiti ngana bino to kutana mikolo zoya mais va to kabona bongo photo remercier bandeko bazo soutenir biso de loin ou de près pour le poto balobaka ingratitude est condamnable. On to bande sur ko pesa mboti na madame Sarah Kabunji la patrona la donna mwasele kingola na mwindo mwasi agu to pesi mbote mingi na Laura Biojimine de nous un grand merci à celui qu'on appelle Junior Matalatala to pesi mbote mingi na l'international Janice SMW lui c'est mon préféré ba joyeux Noël na yo Prudence CACP après très Junior Malaïsa j'étais sali de Tiselunda to pesi mbote ba joyeux Noël makasi na Betty Mwamba depuis États-Unis mon mère ba joyeux Noël na yo na Jani Boemba depuis États-Unis ba joyeux Noël na yo na Olga numéro 5 donc on est en ya palais donc ma fille chérie depuis Canada ba joyeux Noël na yo na ma maman chérie moi Kangalo depuis Paris. Un grand merci aussi à celui qu'on appelle JR au Palon, les fils de papa au Palon ba joyeux Noël na yo JR au Palon to PCP ba joyeux Noël mingi na Joël Makina G-Star. Merci pour le soutien mon frère Joël Makina G-Star. Merci na ozo salapande on a Miliki de la presse na lingara na ona tina donc ba biyon de base donc yo base sans yo matro to pesi ba joyeux Noël mingi na Club Kaka donc merci pour tout to pesi ba joyeux Noël ebele na double roller j'étais sali merci merci double roller j'étais sali Jenny Ngoy to pesi mbote mingi Sarah Fiona la star du Boutin to pesi mbote ba joyeux Noël to pesi ba joyeux Noël mingi na ya tropenzao. Un grand merci aussi à cette mbombo la Kilimanjaro de la presse congolaise to pesi mbote mingi na Fiston Frappe to pesi mbote na Fadi Ambroso mon vieux de moi-même depuis Parigo l'infinitif Gilles Vassimba célèbre star Angeli to pesi mbote mon vieux Flora Pambani ba joyeux Noël na yo déjà depuis Parigo ma sœur chérie ma belle sœur Tania Mukoko Miss London to pesi ba joyeux Noël belé Angela Mukoko Rigatores staff Isona Iso fondation Batoba kuna to la belé to tang nani to tsika nani donc ba mbote bande non so bazawana ce qui est le mal le CPS ça qui bino mukolo lelo to pesi merci na Adida Lumumba ezala ki na sima ya caméra na nzela machine pe ko nezala kakaye donc auto la ki na posa poto sur la bino par rapport à matanga papa Verkis boutenir biso regarder Congo Winner TV to sala ki nde informer te ya on a mbango ko respecter bino bato bo pesa ngai musala n'expliquer bino pourquoi bomoni élément wana te to sala ki sous informer to informations quoi lelo vers 11h corps papa DGK ito salani yone liboso na bino ko s'excuser mais lobby to na bino na rendez-vous. Protégez-vous bien, on est ensemble. Merci. Les humiliations que j'ai tolérées, cela n'a pas suffi. Papa, Simba Siko, Yamana Moumena Fwana.